Bien, très chers internautes, toza en direct awa ya ligne à Luanda na pesi biso non nyonso mbote escape bozwami mote bondi ya boatarde comme la bino. Vraiment Angola toza ya rolela, Congo pesa ya rolela. Kuna to perdre artiste comédien na mélodie donc ba diamant à côté to perdre pe Carmel actrice ya Moka, artiste ya Moka donc artiste comédien tout baza awa ba ye au bino bobi ke bazara na Luanda baye na studio ya ingénieur Dominique. Merci déjà na ingénieur Dominique pour nous disposer temps pe na journée pour ba comédien ba lelande ko na bona ndenge ya loyembo parce que nzembo erotika la pour na bane ebele yango ba décider ba yemba le toza na studio nazana ya John Nongala mutu makasi za makasi te boitard du kulutu boitard Miss Girl, journaliste à Moka. Vraiment, impression les années par rapport à la journée à Lelo. Bon, journal Lelo, premièrement, on a fait Nzambe merci pour la circonstance et tout, et les Kelabiso, comme les Bisso, pour y mettre ma cambango. Lelo, tout ça là, on a studié à Don Miguel, précisément pour la chant, uniquement pour la Carmel Ntambu. Donc, on a souhaité mingi famille biologique, mes condoléances et surtout famille artistique. On a Luanda précisément en Angola et partout dans le monde. Mes condoléances. Donc, ils ont pénangé à John Donga la foot de Paris. Na micro ya ndeko nanga Mizigel nde nazo lobela quoi. Voilà. Ya John Donga la na lobi boy na ndenge ya mboka sikoyo. Est-ce que ba idée o ezara déjà que sur artiste akufi o azara na Angola? Beaucoup de studio, vous savez, Maramonion, ou soit vous bandez on pas Carmel. Tu bandes pas Carmel, même les artistes à Koufi na Congo RDC, même à Koufi awa to salarango. To salarango pour la kolakisa bolingo o to zanango na artiste o ya tikibiso. C'est ça qui est l'essentiel. On a mis au Congo pas informé, bazo la Carmel quand même malgré mélodie badiama pas dans ma ville. Famille à mélodie, de artiste, famille biologique, mes condoléances, famille artistique na RDC Congo, mes condoléances, pour de mélodie, qui na Ponte Nègre, Pointe Noire, et zambo kananga na fanda kuna bazane des années, et corps réseau yana kin, bakokunda maraka, kimia ezala, mutusoka kufi, akufi, c'est kraliwa, mutayebi yango, ezanzambe. Ataba tu ba interpréter na lolenge nyonso. Mais Miss Girl, je te dis ce qui est vrai, c'est qu'Aliwa et Nzambe. Puis Liwa est Satanate. Merci Yadjo Nongala. Nasir Nenge, programme Epesama, tous toujours ensemble. Vraiment, tous ces pelines, tous en un studio, tout pompé pour ça. Merci à Baroyo Rachan. Baroyo Rachan, Nanenga Kester, venanga jouer aux gens. Merci, ingénieur Steve Vita. Nous allons continuer. Il y a d'autres artistes. Tous en Papa Zamba puis Awa. Boitard vraiment. Boni. Ah, nakolo ba bien na nenga santé mais na ndenge tozo vivre une étape toza bien te. On a sangwa mawa. Oya mwana ya ngai Carmel. Nsambo mwana suka. Atiki biso. On te ko salele moi musique awa. Tolingi to pesa moi valeur moko boye. Na makambo to sala ya ba matanga do ba choc ya boye ya ba biso moto kufela e ya pena penza mingi te mais ya kaka ko mota msoki na Congo mtakufia wa to sali matanga mais asko to nto bana ko valoriser pe moi bana na biso o to la ksa musala na mboko ya Angola to valoriser moi musala moi ba biloko ngo eza bien mais to so ba pete ko valoriser na kota ba matanga te même ata ba fête ata mabala pour nga na ndima ngo ke lelo songa na za marié bato théâtre ba soutenanga makasi donc tout ça lango pesa bongo na ba fête ba nini nyonso do idée ça bongo to soutenir ba Christ na biso ba tero to so sala awa na mboko basimba mape makasi donc to za la reconnaissant na makambo ata na dernière heure ya ndeko na biso to za ta reconnaître ta na ta suka po azali suta sengo to PCP li sute atiki pe mwana te ya obalukela OK maman na biso akufa tika atiki ne pe mwana te donc moi sengo mo za la ta moi suka oyo kaka to sala pour ça ta moi bien maintenant na moni bango te ça na ba collègues mususu baza pe na Congo baza informé pour na matanga oyo donc s'il y aura un mot à dire na famille biologique et puis na ba collègues baza kuna ba ola la paix de biso to ola la papa oyebi nazana esengwa makasi to nazo na yokai nanuke président Makaya za na matanga voilà
namoni RK sana matanga po ba misusu wana Arnold Solange Flore Essonza fa nani Mbila bango bazalaka na Carmel baza bato ya groupe mais tant na yokaki RK tant na yokaki papa nani Makaya azalaki wana esalenga en tout cas vraiment na pesi bino pena balongoni ebele famille na pesi mes condoléances maman na biso tozalaki ne awa na ndenga keli na Carmel pona malade na ndenga kufi en tout cas nzambe asunga ti retour na ye nzamba batela biso elo moko eza awa liwe ezalaka cher na moto azalaki cher epa nao so moto wana oyebi valeur na eso akufi omona mena liwe ekomeli omotuya ndeti nga na bosana mambo baliwa nazwa yango pena na liwa pene esala nga boye rien mais ntango nayoki ya Carmel mpo wana azali pena mwana ya benga nga papa mwana wana afutela da mbongo ya ndako na ye pena boye naoluka mbongo nafuta na ndako garantie eza te abimisa pesi yo soki otala niveau tofutela ndako na ngola mais mwana na salon ya kolia kutu koloba te ya kolata koloba te ake pena boye na likanisi na sombele papa na sombakelo molekozwa azoyebisanga lobi papa so ofanika na Kinshasa oye te na okangiso enemi na yebise na oya na ye Angola Carmel akufi donc akaneni okangisanga enemi banda kala donc esalanga pasi na oloba mais maoyebele na mutema Boni bon moi muke penza na koloba te ke belé moi muke po pasi na mutema eloko biso na oloba so na otala na biso artiste comédien surtout na mboka Angola to na mboka Congo précisément na oloba na mboka Angola po biso fa na Angola na Luanda toti ko bungsa artiste belé artiste na biso dernièrement so na tali toti ko bung isa elenge moko malamu lisusu ya malamu pene ya bien o azosala musala malamu isaki ndeko na biso na Nusha Ndombele mitema na biso ezokaki ti lelo bapota nanu ekauka te tozalaki suna mwana biso moko malamu mwana respect o kabandeko otoloba ndeko na biso Carmel azalaki malamu na biso azalaki nyonso mpo na biso Carmel ototika biso akei mais ce que lelo biso ba jeune tozo comprendre te to bani musalo fa to ko matana ba age na biso mais to aussi la va pona nini alors passe na motema c'est donc yango lolo boza en studio pour bosa la chanson pour nous rendre ba dernier hommage oui papa Miss Girl lelo pena to ye a na studio Dominguez pona ko sala moi loyembo pona ye po quand même azalaki na biso balobi soki mutabota mezalaka fête soki mutabale ezalaka fête soki pe mutakufi ezalaka fête po to rendre hommage à Suka alors pona ngai na ko pesaka mes condoléances na famille na union biologique na artiste union surtout à Congo Angola pe lisusu na ko pesa sous mes condoléances na famille na biso ya ndeko na biso Melody atika biso na mboko ya Pont Noir esengo na bobota mipasi na bokabwani vraiment baartiste bazolela parce que aza mutu moko boye azalaki na bango azalaki vraiment très cher mpo na bango donc bato nyonso baartiste nyonso baza na Kisasa tozalaka moko parce que Angola na Kisasa ezalaka mboka moko tosapika art moko en tout cas ya bolingo bo manifester au bola kisawana ils ont ça déjà bien président Makaya il y a vraiment beaucoup des artistes qui ont participé dans matanga kuna to ça bena papa soupu awa yepe atikalaité ya pe na studio botali papa soupu ya botarde oui biga yo ya pas au monde na boy te sengaka photo mona na poto ça vraiment na douleur moi makase et quoi ina ngambo na biso ba artiste comédien ya Angola te mais ya monde mobimba donc tout ça bena na douleur inquiétude mozara nango ya chaque fois que pour nini ceux qui artistes moi kufi na Congo biso to sara ba matanga wa poni ya biso moko kufi mais okaki tango bande basangana epe kuna na Congo ba la pe na matanga ya Carmel et ça regondeni donc to souhaiter te bat ba kufa kaka faut ezala rendre ba fête pour bato pe ya Congo balanda biso petit na ba fête mais ça linga na no bien à part na tout le monde o aza kuna na Congo aye ko landa biso en tout cas vraiment merci na bango n'est vraiment basungi biso to kabola mawa elongo ndo ye studio bo sérieux pour pomper te bon
na pompete mais na chez moi liloba mo mwanda na cadre talaka Carmen wana bena famille donc ya rolobela ko tout donc pas si vraiment na mitema to selon na cadre mo ye sengote mais na cadre mo ya honorer kaka po membre na biso vraiment tozalaki na yo eza bena matanga na biso ya bana Luanda soki eza mpona kointerpele mwa conscience ya baartiste na Luanda awa etake papa supu na mama mamombo ya mwa bien te oyo omona reporter conseil ndeti nini conseil na kozala na premièrement kozala mpona baartiste na biso ya Luanda wa fo komonanaka na masanga na lisanga fo komonanaka soki mpe basengi mwa contribution ateza te me yeba un peu moi ko défendre et ko sala bien pour mbili etelaka partout so ko pesa mukongo mukolo pe ko zala tour na yo bande ko bayena bango te komona pe fautité. Boa tarde. Boa tarde. E como é que está? Não diria que estou bem porque acabei de perder um braço meu. Se um dedo perde ou está com dor no corpo, é porque o corpo todo encontra-se doente. E nesse caso eu perdi o braço completo. O que significa que já estou incompleto nesse exato momento. E já tive a oportunidade de estar com ele quando ele estava em vida? Sinceramente, não tive oportunidade, mas eu convivi com ela. É alguém que conviveu comigo, conhece como é que um Botazola é. Ele poderia testemunhar lá no país, lá fora, dizendo como é que eu sou. Então, essa pessoa que poderia testemunhar o meu nome lá fora já não se encontra em vida. Por isso é que eu digo que eu perdi um braço, ou um pescoço ou um pé. Porque quando eu perco ela, não tenho como fazer nada. Tu pertence a qual é o grupo? École de Savoir de Papanguelingueli. Sem isso, a gente não é nada. Por isso que eu digo que nunca calarei a minha boca enquanto tem assunto para falar. Quanto à linguagem, aqui no Miss Girl Televisão, aqui na Awa Bisso, depende dos convidados. E família, estamos sempre juntos, estamos a chorar, porque a Bíblia disse tem que chorar com a pessoa também que está a chorar. Muito obrigado por os apoios, muito obrigado o procurador Malik Bala, muito obrigado Tati Fingila, muito obrigado Rafi Yongo e muito obrigado engenheiro Steve Vita. A pessoa que está sempre atrás da câmera para fazer um bom trabalho, que você gosta, o que você comenta e que você está toda hora a se inscrever no nosso canal. E eu não sou o único a chorar. Ah, é? Sim, eu não sou o único a chorar. Temos a École de Savoir Incompleto a chorar, temos o Nelson Forever a chorar, temos a Lun Trahara a chorar, temos a Noemi Zizau a chorar, temos a Rosa Cachala a chorar, Erlove Garabinana a chorar, temos o Petilson Calaboca a chorar, o Lumumba a chorar. Em si, todos os atores angolanos estão a chorar junto com Somos Nós da Angola e Renaissance. Todo mangolê estamos a chorar porque perdemos uma pessoa muito importante. Temos também o satélite. Boa tarde. Boa tarde, ici, président Miguel. Boni. Pepe Lepina. Nabia, yo po yembi. Boli web na Carmen yemba te na yembi te mena sali ka mwelo mona kachwana. Ba bisinga ko yembi ki chinois. O leli Carmen la ki chinois. Mais na moni batna to ba ole la kana lingala donc tu as ba théâtre na biso nzonzo qui na partout qui na tina Chine. Voilà. Il faut aller là qui chinois pour chinois faut comprendre que ba comédien wana ba congolais ba ole là. Malgré tout les artistes comédiens bazape na ndenge na bango balelelaka. Donc yango yo posa olele na ki chinois. Est-ce que vous attend moi soupe déjà. Yango olele na ki chinois. Dans ce nom intien. Dono son intien, on no sinti fiamia. Dono sintien. Qui chinois ça facile. Bon. Na tezo sa de ta fingi biso na kilate na éviter. Yango na ki chinois wasa ngolo banini. Ouais, mais na chinois donc na kisi na ole la Carmen na chinois. Moi chinois na ko le pe na chinois. To biso to ndo ko la to no saka na bilo mo beza na chinois. Mais biso to saka ndo ba tikisa chinois. Wan shin shao. Shin shang wan. Donc ils ont bilo mo. Merci à Pression Ezanini pour la journée à l'élo. Tout le monde y va tout bazar dans studio par rapport à Yamatanga. Alors tu es bien roulé là. Et ça passe. Tu es pour na sengote mais tellement tu es comédien. Bat wala na rabiso Liban na babi ke to sepe sa bango. Donc surtout ngana comédien le la na comédie. Carmen aza mutu moko boy. Bon, na jouer na été. Azalaki mutu moko na jouer na été. Mais na bana kozala na ye pe na ba mo misusu. Ereka yango wana
yango président Misgel il faut to tourna rapena moi mingi na Angola pour ça rabiso fort bino wa président voilà yaka tena tourna rara na président Mobutu fona tourna ba te belé pour erreur on na sana vina ngona na tourner na Carmel te donc paix à son âme nzamba za molimo na epe na kimia mais moi mon pépé na ndenge organisation art ya mboka na minute so moni que déjà ça va quoi non biboye kilelo président Misgel on a lobi liboso ba matanga oyo bandeko na biso ba comédien ya Congo so ba kufuto no sala awa mboke mana ko mona na ntebi banoka ba mona matinel sko to sele kilelo ne tuna wa kilelo même ba président Mobutu wana ba bubana ba libanda OK pour bangoni ba les autres za bango wana to boy des autres vraiment na matanga ya Carmel to ba besoin que organisation le ka bien pesa bien pour yo za dia na kati wana na moni président Mobutu penda azongi pena na biso ilongo na président buba po oyo tolobaka po aza artiste famille na ye biologie oyo bazara awa tozana bona matanga boso mona organisation mona ba mabe voilà ba famille bele ba koyo kolanda biso wana so moni mabe donc ezala mabe makasi merci pena na Hervé Mukesoba de soba oyo azolela na biso azobenga biso na téléphone ba j'adore Mercedes ibula itumbe azozana biso merci pena Jojo Top 5 merci na Afan Antonio Top 5 merci na Jabi Jota Ben Nzambe Akela merci na espace na biso ba travailler na biso papa kula pe na espace ozo pesa biso to travailler na ba réunion ya junior boss junior merci pour l'espace merci pe na yo moko président Misgel na cameraman na biso ne bola na soto na studio awa tozo yemba tozo lamba to robimisa kala mingi te to robwa kango pour tozo le la pena merci na président Mobutu malgré tout des autres nito boy Ali Kilelo merci ingénieur Vita, merci aussi à Prince Dubaï oazole la biso na artiste comédien, merci na Prince Dubaï, merci na Raf Yongo, merci na Eloi Kanza, merci na Jires Bosomo, merci na Venanga Saoumboudi Levier Saoumboudi, en tout cas vraiment je suis congolaise botiki bisote ya Roby Visor Aigle toujours ya Chansar Malonda Patoukia ma lumière de l'Emba, merci na Nebole la biso en tout cas nazo zo ye moko le maréchal Mobutu. Donc il président artiste comédien dans Moka oyo Angola donc Muntu watutu ba vota ba confirmant donc le président maréchal a un petit peu repomper koyemba pour na Carmel voilà quoi donc artiste nion soprina bazoyara moko aizara oyembi boita le président boita d'ici les grands journalistes mboko merci président boni moi bien angolo moi bien pour tozana sangwa mawa tango ke sango wana sa yo ndeni ngai sango ya Carmel mwana suka esayenga pasi makasi parce que d'ailleurs qui est vraiment makasi pas ya leader à Pembe je t'aime Kaninda tant on a zoa otala bango na ba répétition na bango tout okutani partout mwana na penda ya kovandela ngai yawa pe ezalaka bato baloba mutu so akufi bato baloba bolamu na ye mais ngai azala bongo te ngai azala na caractère so ozali mabe même okufi na olobo ozalaki mabe ozalaki mpoli na macha monte na olobo ozalaki mabe ozalaki pe mpoli po bato mingi so mutu akufi bakomo olobaka ba malamu mais fuko loba mabe ne petanga zali mabe akufa zali mabe mais na nebembe et comme a suna enemité so muta kufa za suna enemité mais azalaki mabe mais mwana wana penza vraiment c'est mignon dans mwana mo malamu sangone penza et sainga pasta na yoka kyango ezali lokola kake yembi be na biso lutumba mulimo ne pe mana kimia ndenga yemba sangone kwela nga pena lokola kake na matoi sainga pasi mingi shunda ngokutu penda na bima ipete mais epa ezanzana na biso nyonso to yaki na mabele to zonga na mabele lelo juillet loberezwanga loberezwayo loberezwa cameraman na biso à laton mobali kitoko siko o moni ndenge ni loni okoloba pona ba artiste bazana gisasa na ba artiste bazana nangola oui tous waka courage yesa ki atiki biso to sala makamune le kamalamu ba artiste penda Congo baza mobiliser ba kozana na matanga ya Carmel na biso oya tiki biso Baptiste penda ya Congo to beta mabakute sango mususu ezalaka il faut toyebisaka bango toyebisaka bango Congo eza munene omona ta susu muta yebite to kondane ka Baptiste Congo bayaka matanga ya bato bakufa na Angola te sensibilisation to koyebisa batu esalaka bien information tango zo kende bakoya mutu moko te sepelaka na liwa baboya ka feti mais baboya ka place matanga te bakoya na bango bakozala
donc tobeta babaku te biso kototoleli na kimia désordre nde ezala te nde touti koyemba nde touti koloba mobulu te toye feti te toye place ya tapage te toye po tosala désordre te to toye po na concurrence moko te toye po tolela ndeko na biso na mawa nyonso na bolingo nyonso po tokotikalaka esu komona ete na vie na biso donc naza pena maloba mingi te. Merci président. Je crois que tozoye mission Mobimbao toye bandeni to memela makambo. En tout cas, merci déjà na part na biso na ndenge ozana na studio pour na repomper. Président, moi quelques personnes baza malgré na mawabani bato ba olela na biso déjà batinda ipedamo ba enveloppe na ebige yaki. Babi yo. Na ngola président Boudalora net fait na biso chaka Congo. Ba enveloppe nyo se arraché. Donc ba o ba olela na biso. Au moins moi santelite mutazo bon makamaki lelo na ebite ke ki kaleza nécessaire ba nostalgie parce que moi na zo beta moi mabako zo ba place a wutite parce que yazo kisaka kilelo parce que na mabe so ka zo koteka ilo na loka bango soki bazo koteka bongo na loka bango tala matanga loka ndeni donc ya comme songo gay donc biso mikolo donc bon en quelque sorte tu peux kilelo na nazo système au moins te zo motiver bino peut se concentrer sur non na linga kilelo biso donc tozaba mikolo tozo wela ngote to selpe trop nangola ba leki ba ya pe ba remplacer biso po ba ko yena mpepe mususu pe et pesi biso pe sengo et comment ça peut être biso mais na respect na qu'impolite so qui impoli na loki bango. Ah ben ceux qui le na respect non munoko mukolo elumbaka solo eloba makama malamu leki sa mboko ba mikolo bazate mboke baby mboka pe sa ba leki baza mboka e digete donc bana mike baza na respect na bakolo kilelongo na kempoli mo kutana sa nini buba na sa nini jetana te nangate ngana za mboloko te naza yoka kombono bango bien Son Excellence, Président Maréchal Mobutu Sese Seko Kukungweni Wazabanga, King, Aigle, Koi, les lions de la tribu du théâtre d'Angola, les lions de la tribu de Jida. Merci Koi, moi quelques salutations. Nazo pesa merci na boss Sabalo, Papa Nyoso, mutasimbi Wambo na maboko, na pesi mbote na boss Gim Malela, na pesi mbote na Président Mundabi, Fondation Mundabi, na pesi mbote na Maréchal à maman Périr Léa à matar avion trop bamsu à matar avion à comment lemba mais bamsu à luka ba matar avion mais ya so ka lala la muki matar avion na pesi mbote na motei mandala na pesi mbote na mamela lisomo na pesi mbote na ba boss na ngai nyoso bazaka na gimalela patron na pesi mbote na wana penda funa pema PDG Pichulu Zemba mutazana 17 pharmacie na mboko Angola mbote na pipi na ngindo esthétique avola na pesi mbote na ba minanga na pesi mbote na yo na linga kaka ingénieur c'était Vita tala papa Vita esthétique ya caméra ozoma lato merci l'ingénieur Vita, les réalisateurs extraordinaires. Voilà. Tous les artistes. Voilà. Na pesi mbote to le lande na biso na bolingo nyonso na pesi mbote ne liboka na famille salada nyonso na pesi mbote merveille suka ba belge na bino na pesi mbote na Gracias Ngamaba mbote na bino place kozale. Merci, moi aussi je dirais bonjour à Marlène Madjobo, aigle de la presse congolaise. Je dirais encore un grand merci et mes salutations à la famille Shimba, hein, sans oublier Monsieur le professeur James Bolivar Adungu, nous sommes bosani. Nazo félicité Baptiste Congo. Pour ndenge batiki bisote bazozala, ndela baika information fait quoi na pesi penda merci mingi na papa Makaya Mayuma. Vraiment place aux Nzamba Pambolo Bolingo ngwana. Tito Pika Jolas Kingwe Bende. Mobala propre artiste propre à fier Jolas na pesi mbote place aux Ali. Papa Koba Kwalama na pesi mbote place aux Ali, fama courage bande ko na biso nyonso ya association ba Exil Peshanga ba Belleville ba bino nyonso na Congo penda ba mama Kalunga bino nyonso ba Matope ba mama étoile bino nyonso na pesi mbote attaque président maréchal Son Excellence les lions de la tribu du théâtre d'Angola, les lions de la tribu de Jida. Merci. Ouais, très cher internaute, j'ai toujours l'habitude de vous dire que Bango kuna me awa biso.
Awa Bisso, votre émission. Restez toujours branchés et connectés, vous ne serez jamais déçus. Un grand merci aussi à les procureurs Malik Bala et un grand merci à Chansar Malonda, Visorge congolaise. Un grand merci à Patou Kiama, l'imère de Lemba, et un grand merci à Papi Seke, le formateur Yabamo Grosso. Il y a aussi les formateurs des boss. Yannick Konkai, le formateur des boss. Et sans oublier le grand déclarant Pablo Kine. Merci pour vos soutiens et un grand merci aussi à Serge Tata Kibokolo et Batonio Soubra Soutenara, chaîne Oyo Miss Gel Télévision. Donc, on a Pessi Binonio Sombote, Patron Liberté, Andire Yagichasa, on a Pessi Ombote, Skito Leader, Chuchu 112, on a Pessi Ombote, et merci, Bamote, comme la source à mettre, monsieur le docteur. Il y a Patrick Mpeti. Merci pour les encouragements, grand frère. En tout cas, vraiment, merci que le Seigneur vous bénisse. Il y a Patrick Mpeti. Un grand merci aussi à tantine Micheline Omokoko. Ici, Kabat Barozo Misala, Barozo Maïle, Epe Babouania, et pas, il y a tantine Micheline. Hein? La cité Mamobutu, on a déjà. En bientôt, on va parler sur ça. Sans oublier aussi André Gami, qui est le capitaine de l'équipe Richesse Shimba, mon fils. Oumela. Merci Richesse Shimba. Merci aussi à Bibish Mavinga et Charlie Luboya. Un grand merci à Iris Boubouanga, Iris Obama. Ah, je suis fier de dire que je suis le petit frère de l'intouchable Edo Muzamba. Edo Muzamba, Edo Muzamba. Merci mon grand frère, Dadi Kinkai. Dadi Kinkai, congolaise. Hein? Il y a Diogo Nabiso Pesou, ça la fierté, Shadrach Akolo. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Vous avez aimé les vidéos. Ngana Zaka Anabino pour Awez Arabiso. Ngapina Nara Anabino pour Awe Arabiso. Si vous savez dans la vidéo, aimez, commentez, partagez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne Miss Gel Télévision. Toujours. À la prochaine.